Bonsoir la famille, bah, bonsoir, pourquoi pas bonjour, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bah, bote ebele bisika, bizubino, boboto, bondeko, nakati ya mabota na bino bandeko nangai, bah, soirée à bien, nandenge à bien, nandenge à malamu, vraiment bandeko nanga. Voilà, bah, bonsoir à tout le monde. Waouh. Non, 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 non. Bonsoir à tout le monde. Voilà, bandeko nanga, j'espère que vous allez bien. Voilà quelque chose, je vais vous dire. Likez l'émission, partagez. Et aussi, la bien makasi, bon, likez, bon, partagez l'émission. Likez, partagez, partagez l'émission, bandeko nanga. Et que vous allez bien makasi. Voilà, bandeko naye to solo là. Quand on est tout, on a sa conscience et ça va bien. Voilà, aux émissions, tout le monde a pourquoi. Bonne soirée à tout le monde. Bon copati, n'a pas pourquoi pas café, maïbélé, hein, moi vin, et ça rappelle moi bien. Voilà, moi mouscador, hein, mouscador. Et ça, on a mouscador, hein. Tant qu'il n'est pas grande sœur dans l'île, moi, été à Tchelanga, moi, 3 mouscador, rosé, ou y a couleur, et puis voilà quoi. Bande konanga, to eto solo, to la sa conscience. Bande konanga, il y a une semaine, précisément une semaine, je crois. Tozan la sangomoko, il y a bande konanga, voilà, ça fait combien? En 3 jours, bah, une semaine, 5 jours. Ndeko moi si oyo boye bien, na kombo ya Magali Kongolo. Magali Kongolo azali influenceuse ya munene. Comment déjà na 1 million d'abonnés, je crois bien, si je ne me trompe pas, na TikTok. Azali moi si oyo alobelara faire gola. Bandeko liwa ya ndeko na biso moi si Rafine Tumba tanga uchi kokufa e umela ki mingi te avant bakunda ye ba 2-3 jours avant bakunda ye ndeko moi si oyo pe alobelaka faire gola. Na kombo ya Magali Kongolo, yé passé ki accident grave. Donc, batu nyonso na kati ya mutu kabazali nango, babimi na bango sain sauf. Kaka yende mutu abuka ni likolo na ndenga osakana te, na minito ndeto oloba aotambola na chaise roulante. Donc, ndeko mwasi alobi ba révélation ebele, yango bandeko nangai bokeba. Eza biso te to yoka kaka ke liste eza mulai bazo luka bato oyo baleka. Donc bino bato boliaka mbonga ba musicien, bino bato bolobelaka bango oyo eza 2024 boke babozwa maele eza musala ya mabe. En tout cas papa Jeff Ifonge na ebite merci nini oyo biso to ko pesa yo parce que tant mutaza na bon moyibo papa bato bandima na bango te mais biso bato tondima yo tozali parce que olobaka ya solo komona ndeko na biso oya uteki Rafine Tumba kufaki azalaki mutu ya faire gola bino so bomona kiango bino so boyebi jusqu'à ce que batu baloba ekutuke babima na ye batu baloba kutuke mwana na ye wana obozo mona ya mwasi wana liboso bamsu baoloba ke papa na yende faire gola wana ka les ont dit mais toyebi vérité te. Yango wana bandeko na ngai mwana mwasi oyo abunda ko bunda pona faire gola apesa ka ba pipisa ndenge na ndenge soki azalaki mutu alobelaka fali pupa mbele na minute oyo alingaka zwa déjà visa ya 5 ans mais lokola côté wana ba visa za mwa keba bino mo bomona nde ba lekechu babina mwana mwasi mo bwazaka mingi pembe la lekechu ko be kiminga yepa bina sepela bazwi ba visa me bazwa kate zéro. Alors soki baza ba soldat ta makasi boyo kayebino moko bolanda ye en live na kati hôpital ndenge likolo balingi ba ampité balingi ba kata ye likolo pona kolandaka ba musicien bandeko musicien kozala pe azana problème na yote mais tangu yo zolanda ba musicien o koti na kati ya bulu yeke na bango bokomi ko swana na bato bozo swana na bango boyebi mitema na bango te nzamba bomba mitema na kati bandeko nanga boyebi mitema na bango te bakoko salo fo bako leka yo ndeko nanga
ozangi pe oleli. Alors makambo oyo ekomeli de kona biso ya makambo minene, eza makambo ko très grave, eza makambo moko vraiment ye moko alapi. Donc boyo kaye et puis tokoya na boke binyonso, tokoya kolobela makambo ngo boyo kaye pena na boke binyonso. Bino nyonso j'espère que boye bien et pour moi c'est yeyo na kata pe de bataille. Bon. C'est là. À côté il peut la coma Oui. Bonjour les gens, vous allez bien? C'est vraiment assez content. En fait, dans la communauté, j'ai toute une communauté et je pense que j'aime partager. C'est pas que j'aime, mais je rends toujours grâce à Dieu quand Dieu a mis sur la place mon bouet. Je suppose que ces derniers temps, je pressentais quelque chose de mal et je ne voulais pas être dans la distraction. Alobi ces derniers temps batmanda retourner makambo ebele po ba brouiller ezali botaka na hôpital les espace à munene ba makelele ba voisin ba loba bato ba maladie ndenge ndenge. Donc alobi ke abande ko pressentir que comme mabe moko ezoyela ye abande ko pressentir yango. Donc bande ko bolanda abande ko mona na souke na ba réseau. Au moment où je vous dis, au moment où je vous parle, je suis gravement, quand je dis gravement blessée, très très gravement blessée. J'ai fait un accident très très grave. C'est juste effet à Bakissi. Des fois, qui n'a pas quand même téléphone. Comme dans la communauté, j'ai des fans, un bafeu banimanga. Et on en partage les millions. Maman, ah là là, est-ce que c'est marrant de ça? Basi me pour la bota la pota. Bose la relaxa. Voilà ça quand la musique quand on y a pembé la caméra te, sinon que YouTube a on mangote. Ma belle écoute les bima na moni banda. Moni Nicole pota. Moni pota. Batie plâtre bota la plâtre tala. Un très très grave accident. Bota. Bota ya munene. Un très très grave accident. Tozo yoka. Mais Dieu m'a pas laissé. Dieu m'a pas laissé. Accident munene. Alors Nzambati qui était. Abatunio c'est tout. Moi je crois en Dieu. J'ai peur de personne. Je perds de rien, je perds de personne. Mes vérités, je le dis. Moi je n'insulte pas, mais je dis mes vérités telles qu'elles sont. Je ne changerai pas mon discours manga par rapport à ma attaque. Je vous préviens. Je ne changerai pas mes discours. Tu es profane. Tu restes profane. Tu es dans la perdition, on va dire que tu es dans la perdition. Aux autres, si tu as cette distraction, je le dirai. Ma famille est très bien entourée spirituellement. Aujourd'hui, je le dis. Eza, ça y est, accident. Dans ça y est, accident. Ceux qui famille n'a été très bien entourée spirituellement. Dans le moment où je n'allais pas être en vie.
j'allais pas être en... Donc, ceux qui famille na ye, bazala qui entouré spirituellement la bonzambe te, yé na tango aninga azala na bon moïté. Alobi koute que ceux qui ngai moko, nazala qui vraiment spirituellement na makasi ya yende na sambe la rate na ngena zala bon moïté. Malobi famille, yango yo sukonde ko yakalo yenge na ba réseaux sociaux. Être que famille no ba sambe la pona yo. Parce que so batu mo ba osambe la pona yo. Tant que na ki di batali kamboye au monde nza parce que nza ba lobi kitaka de génération en génération. Est-ce que maman na bino bando osambe? Est-ce que yo osambe la pona bana na yo? Oyo magali Congo saka ba tapage na ba réseaux sociaux. Ba oyo bazaki o lobby na faire gola na minuit 05 ye na minuit 06 a ko démarrer yo. Les lois zolobake soki famille na été botala ndeko. Soki famille na été mbele alinga zalate accident grave. Bandeko bo like bo partager batu bo fungola bo bima na makamba ba golwa bo bima na makamba ba warrior. Tala musique nde banyoso batalaka. Bo banda ko kende ba contrat na bango comme ko senga batu. Makamba rafine tu be pesa bino mayele mezo pesa mayele te. Au contraire yesu ko bakisa ba rando o ba opekisa. Toyoka kuna mobile abimisi ba audio. Toyoka kuna YouTube ze wana YouTube bazo fingana. Toyoka kuna ngana ko memo yo boy bandeko. Nyonso ezolobela bato eloko te. Alors ndeko nanga yo mto elobelo likambo ya zonga sima. Zonga sima koma moto. Ye moko ayemba ngo feregola. Voilà. J'allais peut-être mourir parce que l'accident en question bato nyonso bazalaki na mutazu problème mutazu un choc à zater. Voilà. La télémie, même parce que j'étais sur la moto, je devais faire des courses dans Winzamatete parce que je suis non loin de là. Et du coup, je me suis dit, ah ok, au lieu qu'il y ait une voiture Winzamatete, il y a trop d'embouteillages. Voilà, ça la voiture d'ailleurs. Il y a trop d'embouteillages. Je prends la moto pour ne pas quand même embouteillage, vu que je faisais juste dans sa course et tout. Dans une moto. Et quelque part vers Bradima, hein, le dépôt à Bradima et tout ça. Dépôt à Bradima et tout ça. À côté dépôt à Bradima, c'est là que 207 Moroboy et Bimi. Nanzela ne Bimeli 207 Bima Wanate. 207 Bimi Nanzela Wana. Et la moto est du choc. C'est qui est bizarre. Moto est du choc. Moto, tout qui est la moto a du choc. Je suis la seule personne à du choc à ma casse. Je souris. Pourquoi est-ce que je souris? Parce que mon Dieu a auto lakisa. Batou, lelo. A auto lakisa. Ndoki moko lelo. Auto lakisa magicien moko lelo. Que nul, je dis bien nul, est plus fort que Dieu. La salle a kaba émission là. L'émission là la salle à yango. Ceux qui bokanis na salle yango sont présents sur Nzambe, sont bas serviteurs de Dieu. Pour miko ça. Et on a le bon mot. On a la répétition té. La répétition té. La concert té. Ça ne veut pas dire que je ne soutiens pas les artistes. Je soutiens. Mais la répétition, parce que bandeko ba mama batata bandeko boko mona youtubers moko aye a bo mai kalambaye bolanda mai kalambaye bolanda ye est-ce que bo mona ki na kuna na musique ya mai kalambaye do oh fere gola boko ta bosoma batike bakendekete bo ba mona na kutu te bo ebi pe bilongi na bango te ba kepete. Mais yo mutoza bilanda landa yo zaka okoti like okoti kuna like okoti kuna oyebite bino nde mutu bokufa lokwa banzinzi ye wana mutu asute na affaire egola nazo kama azoloba ke akota kaliputu akendeke na concert te ya kendeke na miziki te
Mais yazo ganga na ba live na eba ndeko soko akoti live na TikTok boko kota même 1 million aza koloba avant d'ara non loin na matete azange eloko te voiture azana ngelo mais azui moto 207 sur esprit de mort nzele bimelaki nzela na ba combien bimate mais bimika pone ya ko tuta et tuti ba ona moto e bukanite mutamemaki moto problème ite moto azaki na sima kaka yende likolo tout kokwe ya na kaona evanui akela mukana hôpital bandeko boke babilo batu bolanda ba musicien ezala ba musicien oya o bayemba banzemba bonzambe boke bana bango parce que boyebi nzambe na bango te parce que nzambe opena sali kona se akonzi mateke mungongo apesi ofele o bando futsela ngo bambon o banda ko binaka ba makinu ba rythme oya ba fali ya ba kofi na kati ya ba nini bomoni ki Moïse Mbiye kuna te na kati ya concert bazoyemba nzembo ya fali bomona ki yango te bande obokeba oyo influenceuse munene ye bozomona na kati hôpital lelo akomotambola na chaise roulante okomona pe na likolo wana yaya kasoza na mbongo no ebele kende continuer soin en Afrique du Sud kuna ba ya kokato likolo na moi makasi eza kuna na yo azoki abukani bande ko ezaka pasi bacha au plâtre c'est comme ça qu'on m'a conseillé. On m'a conseillé par mes pasteurs de ne jamais poser mes pieds à ma répétition dans le concert. Yango ba pasteur ope na mona bino ndenge ya ba congolais bino bo pekisi akini ba concert te akini ba répétition te mais bo pekisa ye pe alonga na milieu musical atika pe kokumisa bango atika kotinda bato koma yo kendeke te nozo benga boya fali azobeta na stade double stade boya kosomo batike oh fer azobeta Adidas na batike na ete silite ya boso batike na Suisse mais yo ko kendeke mais tu envoies les gens bakele na enfer ba pasteur na yo maman ba pasteur a soloté so ba pasteur malamba bano bima banda kote évangile Luka batu ba olando ebele bongo yo banda ko lobela donc cela veut dire que yo zozwa na yo batu na mbondi ya bonzambe soke ko tinda bango bakende ko kuna ko peuple ndak batondi sala bango ka ya diabulu mama mama siko ba pasteur na yo mais quand même ndenge likolo na yo e mwangani ndenge wana e a déjà problème mande kunanga yo pe bima kaka tika ko sala pib na bango tika pib na bango ya exact en tout cas ba pasteur no ba kanda changer ba pasteur s'il te plaît voilà Just a year ago, I heard the word muffled. Everything has changed. On a besoin de main. Influenceuse à mon qui s'en sent. Ils avaient la gagne ma ouais. Vous louez au sang en cache. À se transpirer. Ok, n'a pas mon aide dans les gars loba. Là sur le biquet. À tiki makangwana. Nous salariés. Moto kuna na kati mwaiti. Eso panate. Tem a fome aqui na casa. O que nos é vinte. Vamos sair. On devrait pas faire des coca parce que aquele bebê ainda me ali basombele coca makile bima kiembi. Coca basangisa na tomate. Que são ainda uma coisa pas acessível.
Yaya continue pour le baisser. Nous l'exa awa posé. Je parlais d'un musicien, plus jamais je parlais d'un musicien. Ah, yango place yango yango ah nzambe. So le bika o lekisa bala mo. To bandala to zelaka. Boyo. To zelaka boy. Yaya to sala ko boy to zela. So to lekisi place wana. Mwana mwasi alapi amoni ni wana miswe. Amoni ni wana misu bandeko nanga bakoni mama na bakoni kesi na bakoni noko. Et j'ai pris une décision. Boyo quand j'ai pris une décision. Je ne vais plus jamais parler d'un musicien. Boyoki. Maman Lobini. Alors, j'ai pris une décision. On ne va plus parler d'un musicien. Plus jamais je vais parler d'un musicien. Plus jamais. Maman beaucoup. C'est ma maman qui me met un peu dur. Maman n'a aidé moi. Maman n'a aidé. C'est pas rappelé ça n'est que un problème. Là, ça n'est un problème au cas. Na ba transport oya Congo ba moto oyo ngata na ke Congo bozwanga na moto te malam to koma asoka mbouteillage na beta ta makolo moto na mata na Congo te désolé bon to l'examen ke boyoki quand même to kana katikati so lobaine pas de ce moment ah pour moto j'ai problème te oh pas de moto on a fait ça dans les sinon on doit monter ça bien si ma vie n'a pas magasin fani kala posa na ba les locaux de pas il a ange avec Mike ou de bailler ici en fait la morale ici mais quand il y a Sabino avec Sabino on a ma tête mais non on a ma tête pour l'accident tout moi il ça dans ça accident ça tout on a d'accord hier c'est non l'accident la ministre n'a pas été à sur le terrain mon dakena abi non on a eu ça l'accident il doit me oh abie ngana na ngake mbele jour kwa kusema kama ni kota bisote pesa isame na maintenant les gens on te met dans la bébé l'eau bien l'eau bien oh il y a aussi oui maquillé zo mal boyo Charles Chilumba Chilumba ah Charles Chilumba merci Sister Magali Kongolo bandeko boyoki tokomoke na suka alobi ne mo ebele mais son eza bien te baboyi mbongo kutu te fani nde fayaya otile ta fanyaya na mbongo bayebisinga bono osimba te donc babi hôpital bakendeki na ye balobi soki nano ye na mbongo te baosimba ye te donc il fallait tindeko na ye aya na mbongo avant batraite basimba ye tala ndeko mwasi ndenge anyokwami bandeko nanga boomona ngo Maman modèle apotana kele mwana asala amutima comme l'expérience mama ye moko ana kokate fa bazata bato atona 5 personnes ateli na likolo ase oto mokoto likolo panzana ke batongi na 5 personnes musa otonga koto musa otonga na essence écris-moi je t'enverrai non tinde na kombo putain je veux pas na besoin de bango awati non non la live te maman na live te ite so boti de chunana alobi na mama aloba hôpital na live te azobanga lemso bakotindele soki nani mama nekutandingaka loba na ye kobo hôpital révélie pardon écris-moi en privé na kotindelo adresse bandeko nanga bafani na ye bosalela ye cagnotte namona okaekana voilà bandeko na ngai bino mobomoni ye wana ndeko na biso Magali Kongolo azali moko parmi na biso bandeko so boke na TikTok bokomona ye 1 million azali parmi do bomona ba youtubers yo bomonaka ba tiktokers yo bomonaka
Yeda zalaki parmi mutaliboso ko ça 1 million d'abonnés azwa cadeau ya TikTok. Asale la kango pe bambongo, ale la kango pe bambongo. Alobela kaka ba musicien donc aza muta feri. To uchi ko kufela kaka wa kaka Rafine Tumba zo kufa. 3 jours après, 4 jours après, il y a eu un accident grave. Donc, Azakine Nandaku, alobi anoki saka ba course. Parce que ba embouteillage est comme belé. Place peut quoi parquer na voiture à tous en a Congo na ba winza matete wanda okende wana mobulu abina zoka mo moto na koma. Kaka oboyo kaka 207 oboyo kaka esprit de mort. Yango ne ko pambula bango do pou côté bimeli ba oye baté. Yé moka lo bien ngazo baté donc côté côté bimel donc eko bimaté et puis batu nyoso bandeko bilemo boy bika moto boy so que esprit de mort yeko tout tango si bilolo so tout na chauffeur bango so babimi bien kaka yé alobika ba prière o mama na ya salaka ba prière o famille ne salaka soki yango tembelelo azate et puis alobina donc et sili na vie na e akolobela isu ba musicien te bande konanga soki suko parce que biloko mso alobite azana suno ya souffrance tanga ndo lo bana zena na passe suko tango passe ko sila amona ki nani pona décider poni ya alobaka ke alobela suba musicien te akope ko loba peka non ça la suli ka momo boyete ou bien ça nango kaka accident pourquoi a mentionné ka ba musicien cela veut dire que monaki cela veut dire que ba yebisa ki est déjà nande bazo kebisa batu ne bazo kebisa biso bo keba na ba musicien je fais fonga lo bango kala batu bolinga koyoka te bozana bolika ba musicien bozana bolika ko swana bozana bolika ko finga bandeko Magali Kongolo yeyo alapi mama kosenga na opeso kandengo lapi makambo eze bele bino ko bozala kana donc bosi bokoma na bino donc ba mama TikTok ba mama YouTube soko koti na yo atofandika boy ozolia ka shingo ndeka na omela na ngaka boy na live batondi masango bien masango kaka ya muskador pamba pamba ya 2 pounds de euro mais mama YouTubers oyo soki mama TikTokers soka tiango boy batu nyoso mama la danoise ogwa kami déjà ezela mbala nga olalela sina sukoli nanga na pokwa na deja na sukoli nanga avant na mibwa kami mama bozomo na makambo alors tokeba na bino batu bokena kokota ngai warrior à vie ngai Gaulois ou jamais yaya yoko zata okota tana mu Yesu te yaya pa nzambe un pied dedans un pied dehors ezakate un pied dedans un pied dehors boko sana ezalakate yaya do yo vina o mobimba ata ko tushafa bagolongo akufina yoko zaka kuna yangwana yo kanti so bato wana ba musicien atali na famille na yemto kozwa zate atali na gocha zate azui kaka yote bino batu bolanda kai bino batu bozaka pembeni parce que akobana nanu ko peso mwa mbongo tango so lie mbongo na asombi yo alors bokeba bandeko nanga en tout cas na suki wana pona lelo na suki wana vraiment pona lelo bino moko bo partager mission na butwa lelo bo like bo partager ngoma kasi bo like mission OK parce que o eza biloko e ko lambusa conscience abatu ebele donc na espace a moke de gauloise bakwei moko akufi moko yeyo likole bukani en tout cas à bon attendeur salut botika la malamu to solo li to monani que Dieu vous bénisse. Bye bisous.